il faut tout le babo solo. Bilan président de la République pendant 3 ans, Ezali c'est 2 en 2. Président Fachi, il y a 2009 jusqu'en 2020, bilan Ezalaki positif. Ce qui ont allé les Cambodgiens, démocratie, respect à droits de l'homme, au état gouvernance, Ezalaki positif. Mais de 2020 à nos jours, les bilans sont largement négatifs sur le plan de la gouvernance, parce que l'entourage nae oyo diaspora oyo boye bibino moko na ba oyo ba eko contaminé ba oyo mususu oyo ba koisaki kabila oyo ba outi ba créer union sacrée yango bila ezali largement négatif. Omoni biloko nyonso esali nini et mati o etali sur les points sécuritaires. Kuna pe kaka loko les mafia, on est en train de choisir ba animateur et état de siège oyo bazali ko pesa ba réponse ya vrai té. Alors qu'il faut qu'il soit sanctionné, mais batuna bango baoli alikolo bazo bomba bango. Ce qui otali sur le plan ya respect et droit de l'homme et démocratie. Kuna pe mbilinga. D'abord, tozana parlement oyo baiki kotia batu. Gouvernement, ezaya batu oyo qui ont trahi, qui ont accepté Kanyaka, na ba député oyo bazwaki ba jipe pona Kanyaka. Donc, et comme il y a un conglomérat moko ya ba malfaiteurs politique. Alors, président, lui, il devrait azonga na ndenge ya bandaki. Na ba ideo ya bandaki. Mais lelo azokende na kokwea. Banda mokonzi mboka zui bokonzi na ye. Vraiment sur le plan social, le bilan est largement négatif. Bon, du moins sur le plan un peu sécuritaire, là azomeka quand même de gauche à droite ko bunda bunda. Bon, vu que déjà avec état de siège et puis na suppression ya ba kaso ya aner izalaki ke na mbilinga. Sur le plan infrastructure, normalement quinquennat président sotobito déjà en infrastructure, c'est que tout ça les loromoté. Parce qu'un président va bagailler plus que juger les alliés dans emploi, santé, amélioration des conditions de vie à Batou, et jusqu'à présent salaire à Batou. Ça augmente pas à part un sillage politique. Saute mouton, oui, mais qu'en est-il? Il y a l'Iboumou à Batou. C'est zéro. Na 3 ans, ceux qui ont sali Thompson, na Soso, ceux qui ont passé exemple, on a 5 ans, il y a Macky Sall, 3 lignes, il y a train, il y a TGV, 2 autoroutes. Donc c'est vraiment inutile à Robert Aïsoula Thompson. Moussala na embe ezota mola malamu mais eloko bisoto kamara bato baza pemeni na e nde bazo gérer ka ba makambo mususu pona ye asa moussala malamu azan souci à peuple to sepena eloko aize fana po ezolandela ba politicien o ba ibara ba mongo ije fa lembate alandela nde bango bato na ba kembisi biso makasi moye population sala pe eloko ezate po bango bazozwaka ba misolo à l'état et comme ya bango sikoyo yemo président ndenge alobaki na adresse na yo asatesaki na nation keno abi keno bilan ezalité mais azali ko bunda pona moi ndama mikolo etikali akoka ko sala ta mondam mais jusqu'à présent en tout cas rien n'est encore fait tozoe baté mboka na biso soki nana ngo ya ko diriger biso toyebite to pesa ki confiance wana to bien noté cette fois-ci moi na mboka yo wana aye parce que na loba toujours mboka était kamaki alors lelo l'élection sale moi na mboka si mboka en tout cas espoir ezalaki likolo na ye mais on to komi ko vivre en tout cas to so comprendre ko kita même na se ko kosa biso na ba Thompson kokosa en tout cas na éviter. Moi je vais dire bilan ezali comme tel négativité ezape positivité eza moi oui nakoyi koloba ke mboka na biso to eza
à refaire. Vous comprenez? Vous comprenez Babilo quoi? Tout est à refaire. Puisque Toko le présente sans les passés. Toko se référer à ex-chef de l'État, M. Joseph Kabila. Kabila qui, je ne sais pas, ce qui problème ni où ils ont résolu. Atikibiso n'a pas problème maï. Atikibiso n'a pas problème électricité. Même social au batubazo le balelo, Atikibiso pe na problème social wana. Vous comprenez? Atikibiso pe na magambo baguerre na eso yebi que nos frères bazo kufa na ba eso kuna na ba ituri ba nini kuna batubazo kufa. Nyonso wana il faut qu'on refaire. Mais toko salango dans combien de temps au bako ko sala babilo ko nyonso wana. On dit combien pas bilan na ko le bateke za largement positif non. Difficulté zali, pas ces ali. Mais total la pays etikala ki wapi. Il faut eza lokola pays bazwa ki ngo ba plonger ki ngo na dans un ravin. Siko lelo faut ko bunda na pona ko longola ngo ko zongi sango na place wana. Mais total à côté mboke tikaleli na côté nini tozo bundana bazo bundana na bango ba acteur politique quoi. On est bazo bundana pour de façon que ba relancer pays pour ezonga na nzela. Mais ba ko sala ngo dans 3 ans. Dans 3 ans ça pratiquement possible même dans 5 ans. Ceux qui montent le bimbo, je ne sais pas, le bac est peut-être miracle ou bien un bateau magique. C'est ce que moi je peux répondre. Bilan chef de l'État est vraiment positif selon Etamboli, chef de l'État. Normalement, chef de l'État depuis Azui Bokonzi, tu es bien ni le lengue kan mboka na biso et bané kotambola na 18 heures pouvoir yande ko na biso raïs. Alors mboka déjà qui déjà ya kotenga tenga déjà. Alors que biso na mandat oyo président na biso Fati Azui na mois 2 ans à Salina mois une année autre que les 3 ans en tout cas moyen abongisa mboka ezate. En plus entourage na yé o bazana pene ya président bazo sunga présidenté. Donc bazo sunga présidenté bazo tsa président donc bitabe vraiment entourage na yé. Mais normalement entourage ya président il fallait passer la bango musala malamu pour te makame seli kamalamu. Et surtout bato bazo sala na ANR bato bazo sala renseignement en tout cas bazo mais vraiment musala malamu te.